Décision nangai naza kolobana l'État aboma avec l'église nyonso. Namboka so pasteur azati parce que yo ye musala nzambe. Oyo bien koko kene ko violer moi c'est bata libala. Oko iko sala yango te. Tanga sala ki asa abani ko sala yango mai karambai. Définitivement faut balongola ina groupe ba pasteur. Pona mboka so pasteur azati. Soki dingwa sala ikawa dingwa za ko yabo kima dingwa. Mais ce pasteur ça va même à cela qui est kobo bokolanda ye na sima. Boki bana l'église vous allez kokende. Je suis mon bien que bandi na RDC baza ebele. Mais pourquoi RDC qui n'est likolo de? Pour tout ça mais la kanza tout ça mais la Satan. Satan sera tambola franchement avec ko je répondre à RDC. Soit tambola yo za répondre à RDC. Ayo za répondre à RDC. Na tonga la muka kende bato kende misala. Yeba kende ba payone tikali kaka era rolala ayo za répondre à RDC. Parce que tout ça là parce que tout ça là sont zambité. Et on a nzamba na colère ya RDC na niveau ya kolobate. Ils étaient en train de lui proposer de l'argent. Il l'a emmené chez lui à la maison. Il luttait, il essayait de convaincre cette femme. Est-ce qu'il ne savait pas et que la femme l'a enregistré? Est-ce que vous tout le monde ça pasteur Mbi a confirmé bien? Il mon pasteur Mbi a confirmé biso qui a. Mais moi c'est kokoro mo bala ko confirmer le bani ne pas salir moi siwana. Alembi alingo luka moi c'est musalo luka moi ya ko boya moi siwana. Est-ce que yemo ko pasteur Mbi moi ça pasteur Mbi a dit que oui Marcelo alinga kinga makango. Aloba naye Mais il fallait bien bourgeois interview wana bola kisa biso yango que moi si à pasteur Mbi alobini que oui ya solo Marcelo alinga kingai surtout mon yango te ko ndimate les jours où il dit comme président de la République nako boma l'église nyos pour na koya na yo na kotika catholique presbytérienne Kintwadi Armée d'Isali, l'église de Sala Kombo Yandé ou Nakotika, ya Mike parce que les gens vont à Moninga, Bokabwani, ok, c'est ça l'église. Vous voyez quoi qui est la pasteur et pas un âne. Or que pose la pasteur, il faut le la théologie. Mais bon, on va les cas théologie, t'es qu'à ce moment à Moninga, na joué en Diminangai, na qui est au magasin Nangai. Non, bangonde va ça l'église pour nous comme ça Satan. Basa l'église pour nous comme ça Satan. Pour nous comme ça Satan. Naba Marcelo naba Moïse Mbi. Nyonso na lobi yango bien que l'église nyonso elle pour nous comme ça Satan. Pourquoi possible yo musali ya Nzambe Satan ya ko dominer yo okene ko coucher na mwasi abatu. Mais ce que yo vendre sali mbeba robani nike to longola yo milieu mabe. Bo oya bangone na longola yango. Arrêtez de pia! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Ozo tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour chers amis internautes, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission de partout où vous êtes, avec un grand plaisir aussi dans un service de vous servir. Nous allons recevoir ensemble pour vous le champion, le numéro 1, Moto Nangenge, l'homme spirituel, Eddie Ngoe, champion des champions. Il nous a invité dans Galilo, il est déjà à ma droite. On va parler de l'actualité. Nous le savons qu'il y a Zali Bongo Mutu Oyo. Il y a une révélation. Il y a un bloc rebelle, il faut bien le dire. Il y a une émission qui va passer rebelle, il y a un mouchoir. Il y a le kuta, et belé, zaba le kuta. Donc après ça, il y a une révélation. Dans ce domaine, il y a un champion, un maître. Maintenant, vous voyez, Tika Kat, Azali, tu vas continuer à Boulong. Alors, au service de toujours recevoir les actualités, n'est-ce pas? Pendant que vous pouvez mettre en haut dans vos écrans, dans vos smartphones, des voisins moyens au besoin d'opportunités à capter l'émission Nabino. Il y a un autre qui type dans la résidence par rapport à l'actualité. Alors, je dis un grand merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchant en ce moment. Merci également à tous nos abonnés. Un grand merci à Karine Manessa British. Merci à Xikessa Dane Chandou, le chinois congolais. L'orphelinat un noir de style. Maman Emiline Zemba. Il y a tous Pépé Lambeto, merci beaucoup. Jean-Yves qui les Brasses de Bruxelles, on a pu super beau tébélé. Il y a maman Sylvie Bakagé. En tout cas, mère, bonjour. Place aux alliés, on a pu super beauté. Karine Eta Karizi qui la beauté, alors la beauté, s'attention à toi. Je suis avec les champions et d'une rechanter sa fungo la biso. Toyamba Bongo Moto Nangenge. Ya Edi. Champion, bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Santé n'a bien. Santé Pepe Lozo Kanate champion. Les gens à Talingolo, ce que Minan c'était. Il y a une période où le mango de ça a succès. Ok. Il y a une période où le mango de ça a beauté. Ce qu'on a mis sur surtout banda maman na ma question silence na yotope disparition na ils a dit à quoi? Silence n'a une disparition à niveau catch. Parce qu'on a bandit catch dans l'année 72. Il y a 8 titres champion du Congo dans l'année 82 jusqu'à présent. Ok. Ça fait 40 ans de titre. Il y a 8 ans qui ont servi une nation dans les coquilles, mais Baye Bingaïté. Récompense ces athées. Récompense ces athées, même Gillette, même Bombo, n'a souhaité. Ok. On est passé, il passe, n'a comme ta clé, n'a ya catch, n'a tient poche, n'a kangia. Donc au bunda les sous cash c'est. T'es dans au bunda les sous, Déjà dit à âge, to yomoko tali par rapport à la récompense. Non, Nathalie pas par rapport à la récompense, n'a joué comme mon côté. En tout cas, moi, il y a des athées. Na anglais on a tout le parce que les autres monde va reconnaître déjà ça va valer na ba artiste topé na bato ba sa fierté ya mbonga na biso d'une manière positive en termes des artistes musiciens en tant que comédien
également peintre, sculpteur également. Yo posa mutu oyo a sali apport coup de plus na ye na catch tout monde bunda ba combat hier, ba combat internationaux. Mettons ngolo ba récompense wana ba pesioté. Lelo tout monde ba pesi Koffi Olomide ambassadeur de la culture. Donc ils ont englobé même ba service obino busalaka. Mais quand tassé okolo banini na ba situation na pour l'état tout gouvernement na biso aussi ils auront l'occasion de suivre cette émission. C'est vrai nga edingwe na congolais ou na zaïrois parce que na on a monate que bananga na vandi ba inviter même le ministre des sports même le député même le premier ministre président de la République va inviter ngai nani ba inviter ngai te naka ka ba tu boy ba ki médaille ba tu ba ki médaille mais pona ngai edingwe et loko mokote. Et ça peut-être parce que pour sur ceci là pour Bundara les sous mais ce qui n'a si là banda septembre na banda kikachi jusqu'à présent na si là parce que titre présent a beaucoup nangai jusqu'à présent moto a joué titre wana azate donc na si là 40 ans à succès. Nous avons bien 50 ans de succès. Et là, on va penser à Edingwe et Zate. Alors, on a regretté à Makas. Comment sinon les années ni comment on attend comment on a bambo comme sous bazo honoré star na bango bazo honoré artiste na bango bazo honoré sportif na bango. Non, pour nangai na ibigrate honora kamingi ba joueur. OK. Mais pour na biso pas quoi honorer biso. Parce que voir même, ticket à Edingwe, on va voir qu'un stage, même aux États-Unis, même à Poto, ils ont coûté cher. Okay. Mais ticket à 42 joueurs, on va qu'un stage à Poto, ils ont moins cher. Comment expliquez-vous? Il y a Edingwe Moutoumoko, cher. ils ont cher. Il y a tout 42, mais moins cher. 42 et il y a moins cher. OK. Là, ça na fani nangai na obligé moto moko te na fani nangai kimia za kati mo kolongonge robeta ne ba oni na ko ikosala côte na ça qu'on a idée na changer nationalité on a changé nationalité ouais na changer nationalité bongo to bona ko senga ba congolais match okoma nationalité place mo teme ko to robeta olingo ke o voyage bimo ke no mboka mususu na ke na mboka mususu ata Tchad ata Angola nakende kosala catch na ngai kuna parce que jour ba ke RDC contre pays wana na beti muta RDC coupe ke RDC contre pays wana ya si muta RDC a gagné ngate na beti muta RDC na kamate coupe to contre na avion to zonga somboka na biso mais tango koma pe na nationalité na bokoko esila na kende ki poto bokoko esila ke non, mais quoi les aïeux vous avez représenté Mbokana. Maintenant, ok, au bimi na Mbokana, pouvoir ya Mbokana, et tika na Mbokana. Tu bino kasakate et dis-moi bundakana bokoko, makasa nzoto zate. Mais kasi lelo e koli déjà ya dit la vérité. Entre nous soit dit so bateli au jeune quartier en Morobo na force mena nzoto penda o kokobunda. O lité au télémi pour beti pe kuba. Mais pas ça mon sol batala o na rosala. Il colle déjà, il colle déjà. Ça va. Ça n'a rien. Mais est-ce que Moussou Baba a pu inviter Binoté par rapport à la spiritualité na Binoné Bonita net bandoki moko boy net batumo boy baza banganga c'est pas dit à ça Moussou dans gouvernement to na ba ministère Baba nga robenga Binoté pour aspect wana. Pour Baba na Bino trop sale, Babilo na Bino ba style bolataka na éviter. Que si on est dingue le colari a bimine que quoi bimina le mettre bimina moto te me oya na ngote mo pelisa mais o pelisa ko passo la rapé oli apé mchopo non on est les même la Bible là-bas les révérends c'est pour nous les révérends c'est pour vous les choses cachées c'est pour Dieu OK oye bombani ya lipone dingwe obino omoni elipo na bino bolanda yango ta oye bombani eza pona yo
mais so ba benga ote c'est que et na molili okoyeba pe raison nini ça là ba benga ote. Mais non. Mokolo nzamba kolinga pona komi mwana nzambe. Ah te ko mwana nzambe te. Ah. Ba be ko sa biso na kamba no kindaki ko sa biso. Ça va, le quand on a consacré tout ça quand mon collègue Robert nzambe voir banini que non et dis-moi avec moi en réalité. Ok, toko tapé les lots rapidement dans les vues de l'actualité. Tout le dossier où il y a ça l'ensemble. Il a dit dans les dans émission au salaki na bamboule leki na bamboula où il est kaleka au arrêté ko dénoncer les camo au bassin l'ensemble basala rap. Il y a ba mouchoir au bi mususu même ba ko zwango pa na yo mususu pe tekela bango ba numéro ya ba mouchoir wana. Est-ce que ko confirmer biso encore les lots qui bando tekela bango penza? Na le ba yango bien, so bolanda yango bien. OK. Na bina mboka na biso homme de diazate. Tous sont des commerçants. OK. Tu vas dire comment on a yango. Pas comme ko tikala mutaka, ko violer basi ya bato, ko violer bana ya bato. Donc mukoloni ne dingo ali kan fere na kata mboko yo. Bo le sanga yike tale dingo uti ko violer yango. Na noté. Alors na reketaka mingi. Na ba comportement donc basi bato balingi ba pasteur. Soko vanenda comme na ke veiller. Mokemko na ke veiller. Mais veiller en bokene comment pour mobuta lo bagango. Mobuta lo bagango comment possible yoko tikanga mona na mbeto mwasi nanga bomemi ake veiller. Au mwasi nanga za milima beba ke sokola e. Mukolo nini ba kosokola ngai dingwe. Mutna tonda ba demonde ngene vengi. Mukoni boko sokola ngai. Mais papa Simon Kimbangu kianga na du décision a miminga na maya nkambala biboko ko sokola e dingwe. Pake ba sokola ngai jusqu'à présent za tunanga comme kimia. Ils ont un pasteur moko ta bagini ni kinaka ko sokola dingwe. Kaka Simon Kimbangu. Ata lelo moko zate. Moko zate. Ça na nzambe ba mebele ou ba na ba prophétie ba na ba guérison ba miracle ndenge na ndenge. Mais na kondimela bango parce que ba sala nzambe na biso na mboka na biso ceux qui ba pasala nzambe ke to ken na prière ba kende ko samela po mboka etombe po mboka yematati. So ba sala nzambe ba sali prière et après na ko isamboka. Pona ko isamboka. Na ndenge. Parce que prière bango nzambe yo ka yango te. Bakende osa prière na Satan ici comme moko. Prière na Satan ndenge. Ngana ya ki proche ya Satan, secrétaire particulier. Ya Satan. Ya Satan. Bando yeba bango ndi bando yeba na Satan. Oh, mais na yebi yango bien, na yebi yango bien. Mais na comme papa Simon Kimbangu a interdit na kamunyoso ala kisinga boso na bia or kenela kina libungi ya wana longwe na komi na ngana kimbangiste. Mais c'est quoi lelo na réalité auto mona lelo pa basana nzambe totali pasteur Moïse Mbiye Ozaki Bongo Centre de l'Éternel a comme pasteur na Bethel. Tout le monde a ba prédication na ba propos na c'est comme si abandé ko s'intéresser à la structure topé organisation à compétition ba bengi Madjabo. La Madjabo on s'intéressait beaucoup plus à pasteur Mike Kalamba na ba propos na quitté non. Il était son ami, a dérouté le projet, a bimina moissinaye, Luka ba détruire et tout ça là, voire même que Luka corrompre pasteur Marcelo linga maman mwana naye pour na maman mwana naye a zwa ba makanisia mabe sur le pasteur Moïse Mbiye. Oh yemo pasteur Moïse Mbiye a dénoncé en pleine culte. Il nous avait promis également il y a ça la live pour na kotanga na ba kombo et puis ko bimisana ba voice na bango. Ce que ba biloko wana moto na ngenge tango mona ngona ba sana nzambe oh ba na ba église oh ba na ba fidèle ebele oh bandimi baza tellement ebele voire même ba quoi na bango. Ba biloko wana surtout en tant qu'un homme spirituel ça te revient à dire quoi? Ce que veut dire comme ya moi si ya Maïkala ya pasteur Mbiye. Est-ce que possible tout le monde ça pasteur Mbiye a confirmé bino? Et mon pasteur Mbiye a confirmé biso qui a mais moi c'est kokolo mobala ko confirmer bani ne pas salir moi si wana alimbiye alingo luka moi c'est luka moi ya ko boya moi si wana. Est-ce que yemo ko pasteur Mbiye moi ça pasteur Mbiye
alobi ke oui Marcelo alingaki nga makango aloba na ye mais il fallait bino bozwa interview wana bolakisa biso yango ke mwasi ya pasteur mbi alobi nini ke oui ya solo Marcelo alingaki ngai soki tomoni yango te tokondima te mais ce que so eza bongo esalemi bongo so ezaki eza bongo là soki ezali bongo toyebi desio nini tokozwa maintenant lokola eza nano bongo te tozana desio moko tokoki kozwa te mais sikoyo lokola basala lokola moto na ngenge mpo na corps du Christ bato oyo bakroyaka na bango komona bango kokota na kati ya bapotopoto wana nga na koloba bien na mboka na biso ya église eza te ata moko te te ya vrai eyali mais ya lokota mpe ezali comme bapaster ya bien bayali bapaster ya lokota mpe bazali bazosala le commerce pour ke baluka mbongo na mitu na biso na kati église biso bandimi toali comme bamarchandise na bango sans biso ya kovivre malamu te ok il faut tozala tokendeke na église ateyaka biso la toyebi ayebi ndenge nini akozwela mbongo na ye merci mais sikoyo mpo na ka neti ya paster Mike Kalambai oyo tomoni mwana mwasi wana azoloba ke ayaki kosenga featuring na paster Mike mpo na azwa mo éclairage na mosala na carrière musicale na ye ntango aye pa paster Mike akomokimakima ye ti akomopropose bakouche na ye abi bakouche na ye 3 fois kokouche 2 fois na voix normale ya suka ezalaki na voix ya nsima donc basali sodomie appliqué bavaseline babiloko wana nyonso to alors que toyebi paster Mike ya mosala nzambe mwa mwasi wana alobi asedaki kaka parce que elle voulait vraiment avoir ce qu'elle voulait comme featuring dans le sens à laquelle apesaki kaka parce que azalaki na posa nini wana mais azwaki likanisi ya kofilme bipai nyonso bando aleka na paster Mike voire même afilme pa chambre ya paster Mike afilme ye na mbetu ntango bazalaki na mbetu bafilme mpe ntango bando osala sodomi na bango babiloko wana nyonso tu oyo mwa mwasi wana ye moko azoloba bango azoreconnaître ke te non atrompaki mobali na ye asalaki erreur à commettre péché, c'était indépendamment de son volonté, mais quand même pasteur Mike oza bongo mosala nzambe accoucher na ye andimi kosala na ye babiloko wana nyonso lelo siko ekomi na toile. Aujourd'hui il a une église azabe na ba fidèle na ye komona pasteur na bango ko violer to pe ko bimana mwasi ya bato ko violer ko tuté ko bimana mwasi o azali femme mariée moto na ngenge babiloko wana ezo revenir na yo na ngi mais yana no ba yango bien na mbona so pasteur azati parce que yo ye mosala nzambe oyo bien koko kene ko violer mwasi ya bato ya libala okoki kosala yango te tanga asalaki asa abandi kosala yango Mike Kalambai définitivement fo balongola ye na groupe ya bapasteur mpona mboka so pasteur aza te tous sont des escrocs. Mais babi l'erreur est mais à commettre erreur ils ont démoné erreur il y a David tabi abimaki na mwasi ya serviteur na ye nzambe alimbisaki abi l'homme selon mon choix selon mon cœur donc yepe nzambe akolimbisa ye eza erreur ngam na kolimbisa ye te nzambe moto akolimbisa ye nzambe moto akozwa décision que elle est vraie ou elle est faux. Mais atigani pasteur atigani homme de Dieu nalobi yango bien ke na mbona biso homme de Dieu aza te. OK. Homme de Dieu aza te baeglise tomonaka wana soki okomi na chaque église mona batonga kitoko wana eza na bachambre na kati église o pasteur ayaka ozwa repos awa esika pasteur akende kokouche basi ya bato. Oh là là. Mais si on a likambo pe manga mango basana nzambe tolo bango kaka net automoni eza parmi ba biloko yo révéla biso et comme le prophète Joël Francis ndeko moko boye aleki na sali vidéo azo déclarer que prophète Joël Francis apesa ngai mbongo batu na ye bapesa nga mbongo nandima ke batiaki nga ba biloko bandika na libumu mais muto ya ki oloba mambo belé nga famille na ngeboyi nga il faut les kana TV obongisa ba biloko wana nyonso koto tomoni akenda iso poto azolela ba mobali on maria batu
musala nzambe bakoma bapede babiloko wana nyonso to bakomi bana bapede musala moto na ngai eza puissance wana ezowuta wapi eza sensement spirituel to ezaka sentiment ya vie naloba na yo likambo nazobango mbala homme de Dieu na RDC aza te RDC tout d'abord eyali mboka basungisongi soki edingwa asali likambo nyonso edingwa aza koya bokima edingwa mais so pasteur aza koya meme asalaki ekobo bokolanda ye na nsima bato azoboma biso ya libasi na biso balingi kokende na baeglise oyo ezanga ntina naloba yango mbala bokeba na baeglise bozali kokende yo ozomona yango bien ke bandimi na RDC baza ebele mais pourquoi RDC kendeke likolo te mpo tosambelaka nzambe tosambelaka satan soki atamboli franchement ayaka kozwa repos na RDC so atambola yo oza repos na RDC aye kozwa repos na RDC na tonga moka akende bato bakendeke misala ye bakende bapeyo na etikali kaka era kolala aye kozwa repos na RDC parce que tosalela biso nzambe te yango na nzambe aza na colère ya RDC na niveau ya koloba te mais sikoyo lelo babiloko wana nyonso ntango tomona yango force to mpe puissance ntango ezaka satan to bango nde moto bakomisa ngo neti style levi parce que lelo bato bakoma oloba neti eza bavi na bango ya kala basemaska ndo olobi kaka ke baosala commerce eza force spirituelle négative oyo tobengaka kindoki to eza nango bavi na bango normal bazala bongo avant meme bakoma basala nzambe non bango nde basala église mpona kokumisa satan basala église mpona kokumisa satan na bamarcelo na bamoïse mbila nyonso nalobi yango bien ke baeglise nyonso eli mpona kokumisa satan pourquoi possible yo mosali ya nzambe satan ya kodomine yo okende kokushe na mwasi ya bato mais soki ovandi osali mbeba oloba nini ke tolongola yo milieu mabe bo oyo abango nde na olongola yango on est bien qu'ils a péché moko makasi mais déclaration nini osala na l'état parce que l'état pe il faut ezwa quand même décision sur base ya makambo wana décision na ngai naza koloba na l'état aboma baeglise nyonso mpo ofungola église il faut ofeta même $500,000 pourquoi bamama bazoteka mapa na wenze bazofuta baimpôt bazofuta batike oyo nazoteka ndunda na wenze bayote mais pourquoi bana église basengaka tike wana église basengaka meme 10% te mais ngai edingbo so nake kobunda baloba na ngai nini futa 10% ya trésor public mais pourquoi bapaster bafutaka 10% wana te bato ezaka ntete bango eza gouvernement les jours oyo edingwa kokoma président république nakoboma baeglise nyonso mpo na yo na kotika catholique presbytérienne kintwadi armée disali église esala kombo yango nde na kotika oyo ya mike parce que lelo ovandi na moninga bokabwani oke kosala église na yo oyekolaki mosala paster epai ya nani orke mpo ozala paster il faut leka na théologie mais bango baleka théologie te kaka so bosala na moninga najwi bandimi na ngai nake kosala magasin na ngai non l'état azwa décision akanga baeglise nyonso yango nde eza koboma mboka soki l'état akangi yango na banzi tokozala mwa bien mpo conseil nini okopesa na bana na nzambe oyo bakendaka na baeglise na bango oyo bakoma meme bafanatique ya basala na nzambe conseil nakopesa so bakendeke na baeglise wana bakendeke nde kozwa mbeba alors mpo mbeba ekima bango les vraie église eza motema na yo moko yo moko oyeba kosusula okoyeba koloba nini oyo ekoki koloba mais soki ozalaka bokebike pardon o paster wana aya koteya yo ndenge moko ya babe surtout basi ndenge balula bapaster eloko mosusu
Voilà, merci beaucoup Tozo évolué dans l'émission Oyo. Je crois que to me un peu sur les caractères social par rapport à Mambo Etali vie Nabiso Ninga Kilelo. Alors nous devons vivre les lois dans Kata Kinshasa, évolution aux hommes en éclat par rapport à la spiritualité, par rapport à Mamounio surtout aux hommes évolution de ni Congo zo kende wapi. Tokomi na maboko nini parce que Sodome et Gomorrhe ezokota, crise ezokota, Mamuto ezo envahir population d'une manière assez positive. Non, tu as appuyé le président Nabisote. OK. Tu as appuyé Satan. Pour tout ça, mingi. Comment possible mboka ezo bongate? Tu as mis tout le monde. Parce que ce qu'on a moqué dans Tongo, aussi misérable au commissaire Satan. On a cause la prière matinale. Ok, ko benga Satan que baby sambo kapenda ko baby ça. Même président bisa ça est fort à réussir parce que mutu moko a quoi il réussir bisa to leke beli. Ok. Donc tout ça ko bon na mboka. Mun ça ma RDC et li biso ko ba congolais. Tout ça bon ma RDC tu as confiance. Satan ça domine biso ndenge nous ça ko libérer biso ta. Alors on a kima nanga Satan parce qu'on a un secrétaire particulier na OK mai. Na kima nanga Satan. Quand vous avez un secrétaire particulier maintenant les candidats. Na kororo baté na kosa témoignage parce que ça témoignage na ça témoignage ya lokuta. Et lingai moko on a eu comme on parce que même Satan là landa kuna moi na chambre na moi sinae ngato na rako toke porte na akota mbalmo na funika porte na côté. Na sauver na soumettre les problèmes na yango pena bimi. Mais na ko yiko ba yango te que Satan tarabo te wana okosa bino. Na pika que na la que secrétaire particulier à Satan. Mais na moni nzele za mabe tika na fanda. Les témoignages ni occupé ça parce que au milieu le bongo la motema. Au comme croyant il y a témoignage. Ce qui nga la témoignage na copia témoignage ya lokuta. Bata mokili nde balobani niki ya solo edingwa bongani ou edingwa bongami te. Mais depuis le bongo matam tout montant ndima boti lelo ndako no temple ezali. Ce que moni temple awa boy na ko recréter. Temple ndako no ezate. O sala ndako nangani. Tena tunika. O sala na ngoni. Awe lo que tunaka ba gourde ma yankambo te tondia. Wabina moya kamba kenda kuno kenda no kubakisa ba pouvoir, kenda bakisa ba kisi na yo parce que on a comme multiplier pouvoir na ga ya nzoto. On a la nango et la muki. Mais on a commis nango ya makata on va homme d'affaires bakima o kene nkamba po e ba yebi ke ba simba ba kisi no kete ba dominer ba kisi na bango. Pouvoir ndenyo kenda o multiplier. Na kene nzamba ye bangai. Que la zone n'a pas beaucoup là. Pouvoir ndenge nini okende ko multiplier. Mais le bien que la kende ko multiplier pour que nzamba ye bangai na kena comme moi na. Multiplication les ndeni. Yo pe landanga i to kene nkamba ya ka jwanga to kene nkamba okono komona o nini ba kosala pona. Mais si on a kilelo ndo za bondo fandaka. Est-ce que ça t'arrive aussi, ça vous arrive aussi? Au fond, il y a un pousse aussi le travail, aussi les services spirituels, au salipé. Ce que vous avez dans salle de service, na personne be en kamba na ma en kamba na bikende au voir résultat. Yoza ni pasteur na ma na kimbanguste ni mosala nzamba ba kimbanguste au pesi ka ma ya kamba sili ba ma kina. Mais ma les puissance mo makasi. La trouve jamais on a péché au peu au qui au elle a bien. Mais elle allait bien. Donc on va comprendre qu'il y a encore ça biso. Sa façon à concevoir bien que bata mon kilinde ba ke oui na moni vérité ya edingwe o na moyo lokuta ya edingwe. Vérité na lokuta na. Mais ce que tout le monde sou qui nous ozana na on a 4 ça monte longola. La longolé. Point. La ligne comme on a changé beauté nanga.
Ce qui en est banda payer la moto. Kolongolango bongo ya facilité. Papa Simon qui bongo la bilanga ike longola suki. Na yoki li papa na ngai pena longoli suki. Il y a raison ni. Yé mo ka ibi raison, akoy bisanga ite. Bato ba lo baki omoni keki Cécile, au moyen opelisango za le susute, puissance Cécile. Yango wana ozobanga ya décider katango. Na koy ko tika yango mi na 2 jours na zongisi yango. Mais il faut que ça comme papa lobby. Photo ça mon papa lobby. Mais so que lelo olingo se la biso moi au dévoiler biso moi quelques personnes oyo baya atakutanga ba kombote mais ko pesa ba référence au baya et pas na yo ko joa peut-être ba multiplication ba kisi ba pouvoir moi mike d'une manière assez positive ya ko lukaka ko pesa réveil conscience na ba o bato bata là. Mais on bien à pasteur. Bossa sa kilt mo on est de marti bon invité dingwe. L'ande to ba vérité RTN César parce que dingo ko pensa. Ti bossa télévision. Na boy na ko pensa te RTN c'est ma invité RTN c'est wana. Bunga na ko pensa o ko kipona ngai. Ko pensa o ko kipona. Nandeni. Batnisto ba ya pa na ngai. Ndeska na ko tanga bango. Ata moko lelo ata mibalo pesi référence. Nakoyi kotanga boyete. Nana tuna. Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC, selon le sondage Écho d'opinion. Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayunda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur de Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être renouvelé totalement à l'aéroport international d'Onjili. Tous derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte ses fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises DGDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Yo tanga yo yebi parce que yo oyaki na bango. Tenga tuti soki na tanga so leti. Kasitanga. Yo ko pesa référence. Kasitanga. Meti Mike Kalambai. Ni vi ni koni. Moïse Mbie. Ni vi ni koni. Leopold Mutombo. Ni vi ni koni. Na mona bango pete. Mona bango te. Na yibe bango te. Ah c'est que ko sa biso ba pesa ba mouchoir. Ça sa couleur ni na yebite. Et bon ce que oh le ba pesa ozo ba mouchoir de ya dans l'espace c'est pas na. Bon na live so pona ni. Ya li secret nga iti. Tango lo ba ni vini koni. C'est que bato ba mona ko sibiso. Ya na lobi ha. Na ko so pona ni parce que ça li kambo ya yote. OK. Ya li kambo ya secret nga yi. Mais yo lobi obongoli motema oko sauver corps de Christ nako lo ba vérité to yo zalo ka so nga ke ba ya to kenenkamba. Ouais to kende kamba misuba linga bango bakimbango c'était misuba linga na bango mambwana te balingi kaka voix normale Jésus. Mais kimbangi c'est bata catholique ba ali kuna presbytérien armée de sali bima ba rosi chrétien bazakuna ba kende kuna bakenda po sambela kuna te ba basambeli na nkama basambela bazongi mboka.
Nkamba azokanga moto moko te. Jusqu'au avant Kambo bando sambila. Avant Kambo sambila wapi? Nga mpenza nasambelaki te. Parce que ntango bakomona na makanzela ya église na mbongo. So batimonga mabonza nga mpe navai na coin naozela pourcentage na ngai. So batimonga mabonza na église? So batimonga mabonza na église bando ovanda na coin naozela pourcentage naozela bopesa yanga recette na kende. Neti église nini ukenda? Te na otanga te wana na yasa propagande ya église. Mais yo mo lobi ke ezali so okei. Mais na lobi te natangi komba église te. Na kotanga yango pe te. Eza na nga moko na motema. Voilà. Tozo ke malembe na suki émission. Je crois que belé ba Rolanda biso na Afrique Elengi Télévision. Plaisir na biso ça parce que to embe bino lelo moto na ngenge Edingo est champion des champions, teneur de titre. Tozana et to continuer mission plutôt que na biso na chuté. Je dis un grand merci à Karine Manessa, à Daniel Chandou le chinois congolais, à Norpheline, à NN World de Style également, à Maman Emeline Zemba, il y a tous Pepele Ambetolo. Moto na ngenge to seulement mon politique. Lelo, s'il faut bien dire, Mokonzambo Kanabiso, Batoubaaki, ba message mokoye, Akoufi, Akei, Akoufi. Tout le monde y est mokopé, à celle sortie médiatique jusqu'à ce que Azongi Kinshasa. Alors, na marambo no rolo banin parce que Batouba mo souhaité déjà liwa Mokonzambo Kabatum Suba pe sa bilan na négatif, tisiko que même azaka na 40 ou 50%. Moto le dingo ba panza sangomba la boni ke dingo Akoufi. Mais dingo ali nzambe eloko bozobosana ke nzambe azobakisela nde mikolo po edingo baloba trop chaque année edingo akufaka. Chaque année edingo akufaka na ndimi yango pete nga na kondima ke président akufi soka na moni ke ebembele yango elali parce que nga mona yango epa na ngai nde balobaka nini ke edingo akufi mori ke edingo akufi te. Merci. Est-ce qu'on peut en mboka nde kende nde bato ba pesa bilan négatif et tout ça là? Oui, bi président na bendeme belé. Bazo sala nyonso pona nini a réussir te. Bazo sala nyonso président réussir te. Po poste na baza ko wela ngo se ko wela. Bilan négatif. C'est normal bisone bato lingi yango Satan za ko puye bango. Bolongwa na tia moto mosusu. Mais président Kambaka église na maboko nzambe. Président Kambia église na maboko nzambe mais ba pasteur o baza sala messe bazana bolingo te. Ya RDC. Balinde po ba trahir mboka kwea. Influence nini to mona to kozwa soki pape oyo azoya je crois na juin na kati ya Congo, na Kinshasa, je crois que ça sera pour une première pape aya na RDC. Influence nini vous en arrivez na? Mais bini bozo la pape. Papa sa moto ko la biso. Pourquoi wili simo kimbango te aya akitape na Kinshasa. Bo wili ya pape po awuti musika. Ta voilà place ba congolais bazamba hérité baza ostambola na ignorance. Yango wana tozana nzambe azana kata RDC na nkamba toza ko benga ite me tozowela mupaya aya ao nde tondimi ngana ndima papite jamais ayo biranda samba catholique banda basala catholique tangena nga prière boni yebi catholique ba prière à Nizama Maria Losako Besako la mawa Maria Losako banda ani non maîtriser pena bien te banda yoro bobo tamina nute Maria Losako banda tilelo yo Maria Losako auto de gracia mokonza zalina yo abinise maya basi banso ndano kutna botamite tilelo prière ngo sala kaka olenga ina loba tika na frene wana po te loba kaka bimisaka oiza mutoko ba frene nga ina loba te obo loba po ani te na suki wana osuki wana si que linga no su catholique te bando kena kamba te
D'accord, l'église catholique. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Motonangenge. Alors, pour Nabassa Nzambe, par rapport à ces gens on est au Sololi, dossier à pasteur Mike, pasteur Moïse Mbie, pasteur Marcelo, pasteur Joël Francis, Oyo Lelo, baza étalé dans les réseaux sociaux, to bien en kitala tala, na balolenge ezali négatif, koto abima kina mwasi ya mutu, femme mariée, koto yo a salaka ba miracle ya makiona, koto yo azolinga mwasi ya muninga ne mosala nzambe, babiloko wana nyonso to sangisi yango okoloba nini? Bien sûr, ça c'est encore parce que les dingwe. Basambe la nzambe te. Tout le monde est juste. Basambe la nzambe te. Un peu. Nandi maga lokola papa ya liloba. Prophète Condé. Prophète Condé. Nandi maga Aseka Kalembelembe. Voici l'homme. Batonga ni mabango. Pour ceux qui prophètent qu'on a appelé ça matéa, là on a matéa. Ceux qui ACK, voici l'homme, a appelé ça matéa, là ils montrent la télévision, là ils ont raté, ils font la matéa wana, kaka mi bali wana na banga. Bo Denilis. Denilis ça petit nangati. Ndeko nanga petit. So lengine sengane to kujoma swato kenzela moko. Yondi magete. Yondi magaite. Nani? Na musana nzambe. Nazolinga najwa ndeko nanga to kende nkamba zolinga te to yoka na ndenge ni. Yo biba to yondi makanga na tu yondi magaite. On passe. Tous les cas, point de cas où tu l'as dit. On passe. Yo boyondima, oboyoloba. Naloba te. Aza ndeko nanga. Nakoki ko faire tomber. Po aza ndeko nanga propre. Même le to soit nanga na Denilesi. Beaucoup te yango te peut-être que ma famille. Ka Denilesi pas au côté à Moïse Mbie. Etali moka ba yebani. Ba yebani. Esika ba kende ba yebani. Tout boyo tanga Denilesi do boy. Denilesi c'est mon frère, c'est mon petit. Ata côté ne Moïse Mbie ça ngolote. Ata côté ne Moïse Mbie ça ngolote. Bangana bango basali ya Nzambe. Ba yebile oni bazoluka. Obi bango basala Nzambe te bakosa biso. Mais obi so basala Nzambe. Te, na lobi yango bien ke baloba basala Nzambe. Ba basala Nzambe to a groupe moko. Na Denilesi pe ba groupe moko. Denilesi pe ba groupe moko. Merci beaucoup. Tokomi na biso na suka, tokomi vraiment na suka. Alors motona nginge pour la émission lelo, liloba na suka ekozala nini? Liloba yanga ya suka ezali na pesi basali ya Nzambe, obalobi basali ya Nzambe, bino na bino bengana ke basali ya Nzambe. Menga benga bango basali ya Satan. Parce que nako banga na mwasi nanga kino samba na l'église na bino pour nous quitter bokolinga e. Na olinga te mwasi petit frère nanga ya kosamba na l'église na bino pour nous quitter bolinga e. Botika nzela bozokine bozolongola lokumu na bino. Bolongola yango e alinzela mo malamu te nzela mabe. Mais la piscine mbote na kombo Yesu Masia. Amen. Amen. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir de savoir que vous étiez si nombreux, de regarder cette émission de partout où vous êtes. Je vous dis merci également à tous nos abonnés. Vous ne cessez de croître. En tout cas, ça nous fait un grand plaisir également. Tous ceux qui nous soutiennent. Karine Manissa, merci beaucoup, mère. Dani Chandou, le chinois congolais. Il y a maman Abisso Josiane, on est de cette info. Également Karine Riziki, Karine Etaka Riziki, moi si à Pembe, moi si la couleur est belle hollandaise au lait. Donc en tout cas, coup de chapeau à toi.
Maman Abote Labiso, Karine Erizi qui est reléguée Belé. Merci beaucoup. Et également à Maman Emeline Zimbatus Pépélé en moto. Un grand merci à Jean-Yves Bikouki, les Boris de Bruxelles. Merci également à Richard Tessa qui était derrière la caméra aujourd'hui. Avant que cela arrive chez Berli Vungamete. Misapi électrique, Motegi Vaseline, la PSO Amote Belé. Ça en est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, Topé Sibino, bonne suite des programmes sur Afrique et Télévision. À la prochaine, je vous dis bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.